Et c'est un de la motema pour na bozali epelé liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bandi ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino tukufungola basango ba mokolo malelo na mawali kama sango ya pasi oyo komeli biso ba soldats non préparés, ba soldats non éduqués, ba soldats toyebite toloba nini milice ya IDPS oyo ba forma bango na Kingabwa oyo bino nyonso boyebi ba kota ki bongo na siège ya mona mboka Martin Fayulu Madidi pe ba bomi militant moko ya SID, un grand combattant oyo bozomona photo na ye Kabuya l'homme puissant azali ko défiler yango liboso la biso mobundeli na biso ye wana akei peto koloba manso o mazali koleka la République démocratique du Congo oyo etikali bokolanda yango na molai bwa basango matondo na équipe polate na États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois na mana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique, pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga et les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mirai Mave. Merci encore une fois na kila medjeta lotake tumbakane koto bokila lokunde fam pekato na Akene. Merci encore une fois na Big Daniel Ngueda. Pourquoi pas mon mère de Brino na Autriche. Ah, mon mère de Brino na Autriche na Rubenga Openzalelo. Merci Nalik Makanaki, prisonnier de Jésus toujours en Autriche. Pour Naninte Juka MP de Rubenga na rentrée scolaire, le number 1 océan de la presse congolaise. Maman Célestine na Rubenga Bino na papa Michael Bino na Florence Saba Congo Mani. Merci encore une fois na ba maman missionnaire na place 32 au peut Rubenga na kaka anatina na Bino maman de Tuaku to Rubenga na penza pour éviter le Bino Mama Bonheur, numéro Nabiso ezali bongo plus 243 81 32 93 396. Numéro Nabiso Mama Bonheur ezali bongo plus 243 81 32 93 396. Benga biso Mama Bonheur bino ope bolinga bosseur de la presse congolaise toujours la poste de soumis la bilo pour fomba na bakende classe. Vraiment nous avons un sérieux problème pour le refoot à ma compte et Minerval ya bana classe balobi avant bana banda classe il faut ba pese la ba compte alors ba ndeko ba négocier de la presse ezali pas cité pour le kobenga na numéro wana kotinda moi quelque chose boko so bon Kabuya l'homme puissant oyo boko so na ye poto e ba pe ko liquider bana mo ba metupe ezala moi kimia ba orphelin ope ba la poste la biso pasteur papi na Carmel kila me oye bisela biso ye azabu kaka na Akene mama la chabienne mama sociale na Akene ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe il faut que yo moto ba koka lumumba en tout cas to bengana po ete tozala posa ba mama ya moto mojali moto mozima mite association comité de maman viltaneuse oyo kamami na mama Tete Rebecca mama Madeleine to bengana po ete to sunga bana wana kelase se bandi ba oya biso pe batanga oseya pas na bana tangisaka esengeli pe batanga. Merci encore une fois Nabino Nyonso bipa ibiso bozali mame génie vraiment Nzambe abattre la bino pourquoi pas ya biso Valérie Petelo Nzamba abattre la bino président Tokobenga au président Valère Mangituka, Tokobenga au poto sola, Tolobamboka. Vraiment partout où vous êtes, Ingeta la bana Mvuluzi, Ingeta la bana Kimbangu, Ingeta la bana Congo, biso tout Bangkok, Sengeli tout focalisé, tout misala quelque chose pour la libération de notre pays. Na utaki na koyebisa bino na mikolo meleki na lobi ete balinga ki ba saboter mon mboka Martin Fayulu Madidi na arrivé na personne m'a crié. Mais merci pour ete bayeke pe bayebi bayoki pe ba sosoli lelo balobi maman c'est le bakalo ba solo. Kasi nazali koloba likambo etali Franck Dio mon aklo veut ba na Dio na bangonga ite to la na vidéo. Oza bafouet. C'est monsieur Wazalendo toujours. Eh bien, très chers compatriotes, bonjour. Ezali Wabino, monsieur Wazalendo, les soldats qui ne blaguent pas, le communicateur de la République. Eh bien, très chers compatriotes, voici la voix de monsieur Wazalendo. Nous demandons à notre ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, de retirer à M. Franck Diongo la personnalité juridique de son parti politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous demandons à M. le ministre de l'Intérieur,
Maître Jacquemain Chabani de radier le parti politique. Il y a Frank Diongo na liste ma parti politique. Pourquoi? Parce que moto oyo bazali ba ennemi ya République. Bato oyo Frank Diongo, Jean-Claude Vwemba, il faut qu'on retire bango ba personnalité juridique, qu'on scelle ba parti na bango et qu'on évre le soutien na mboka na biso. Parce que ce sont des ennemis de la République. Ils se complotent en Kagame. Eh bien, moi, Namboka Jacquemain Chabani, c'est Monsieur Ouazalendo qui vous demande récupérer, retirer la personnalité juridique qui appartient à Frank Diongo et MLP, n'a parti à Jean-Claude Vwemba, peut arrader bango na liste parti politique congolais, peut sceller ba bureau ya parti politique na bango, il ne peut pas fonctionner à cause il y a haute trahison au basali. Ils ont dit qu'au Congo, il n'y a pas les droits de l'homme. Le Congo n'a pas le droit d'être membre aux Nations Unies aux droits de l'homme. Et donc, M. Ouazalendo exige le retrait sans condition à la personnalité juridique des partis politiques de Frank Diongo et de Jean-Claude Vwemba. Vraiment merci. Tozali ko banana na basango ya mawa. Yamboto kota la vidéo au bilo moko boyoki yango la likambo etali Frank Diongo na papa la biso Claude Vwemba boyoki na asir makamuni ezali kobima na yebisa ki bilo mutu nyoso atouchaka la personnalité ya Martin Fayulu Madidi comme Martin Fayulu Madidi aza élu de Dieu makammabe ekoyoka la péché no ezaka chaîne na libération bo s'abonner massivement bo ozalaka bongo décité biso atozaka na likambo na mutu te j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce des insanités. Si je me forme, je me cultive rien que pour vous informer. Rien que pour vous informer, peuple Congo. Yango la yebisa kabilo que la monte religieuse. Popo, maman ya moto mojali, moto monsimamite. Assalamu alaikum. Na mama Jawa, pe ba miselema yango bazala South Africa, la mboka ya Gilo Mpinga, pe na Nailo Mpinga Gi. Merveille kitoko, pe papa la maman, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour amenta Angola, no bondia botard de bono et taire, monsieur Kokomela Bino, maman d'Angola, na mokitene Florence Matondo Mido. Passi ezali to utibiska ya passi kasi to lobito ya poto informer bino. To che vidéo wana. Sango ya mawape likomeli biso ndenge na bande koloba aya mama Pierrette abomisi bongo ya na ye. Océan du Congo, chaîne Mobimba, nande kolabiso oba bomi elobi na 3h du matin na bas soldat ya Chilombo to ebite loko ni bazolo kana Martin Fayulu nde to sengi na kabo ya mwa minute moko ya silence. Merci Nabilo Banso, Yako la maman Pierrette, vraiment Nzambe za Nabiso, vraiment tout le monde condoléances, Kabouya l'homme puissant, Yoki Mawa, mais tout ça qui n'a pas si, Bengi Biso, il fallait qu'on quitte sur le terrain, qu'on kende komona, moi et tout la bilo corps yande présente, boyebi ba principe, mais na banzi ba tubusi bomoni ba vidéo, ndeko la biso ba bomi na 3h du matin na ba soldat ya Chilombo. Ba soldat o ba sous formation te ba soldat o ba koti ba na noki ba di progrès o ndeko la biso lo ba ki bazali ennemi Congolais zo bundana ba di progrès. Congolais zo bundana ba di progrès o bazali ennemi o bazali ba milice créé na forme na bango po ba déstabiliser. Na yebisa ki binoke arrivé à président Martin Fayulu Madidi, ezaki na complot contre président Martin Fayulu Madidi parce que balinga qui va déstabiliser mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akenda ki kota la visitation ezini ya Bamirinda po alobake je n'étais pas là ngana kene na kota la malheureusement nzombe alinga katenza komba fo de langue itungia bakulaka ndebo moni coïncidence wana esalamaki ya zoya Martin Fayulu Madidi aza kokota donc ezalaki mbutu pito pale oyo mokonzi ya bala polisi Kilimbalimba azali lo suspendi par rapport ya croisement wana ya Martin Fayulu Madidi na mona mboka Félix Antoine Tshilombo po mona mboka Félix Antoine Tshilombo azwaki ya ye lolenge ba peuple ba pesaki ye o bakokai ko pesa la ye nde ye kokwela biso papa Kilimbalimba ye wana ba suspenda ye sikoyo complot zelaki ke baya ba saboter makambo esala mate message ya mona mboka Martin Fayulu Madidi eyo kalate ba échoué premièrement parce que ceux qui bayaki bayebaki te ke mokonzi na bango pa ko bima croisement ne ko sala malheur ngeki pesa mabe ba échoué deuxième plan baye ko sala ku ya makala
oyo bozomona bango moko na baprocès na bango ezosimba te parce que vérité eza te parce que complot eza ya bango moko ntango basali kuya makala mpo badestabilize makambo Martin Fayulu Madidi ayaki nango lokola ezali makambo mpona kobongisa toute une nation ezali makambo peuple mobimba etie miso mpona kotala ebele bayebaki te incompréhension ezalaki mais maintenant comme tobandi kospécifie ndenge bino bolobaka lokota ya lifalancé kolakisa bato mot par mot kotalisa bato intérêt nango kotalisa mpe désavantage nango mais kotalisa plus avantage nango na lolenge kesengeli tokende parce que toza na posa mboka na biso ezwa bonsomi na yango na 21e siècle na 21e siècle mboko eza na souffrance maman na ngai Clarisse papa na ngai Alfred na Canada na mboka ya Jolie qui est dipé le passe na ngai ino ya CNT live maman Mireille na Canada pese na ngai lekino na Londres mbote merci encore une fois na bino tout oyo bozolanda biso boza penza ebele mais bandeko na ngai bo partager l'émission, bo liker, bo tia ba commentaire, ba suggestion pe ba j'aime parce que toza na posa nango, toza na besoin bo bunde tumbona parce que faut message yokana. Il faut message à révolution et qu'il est partout et kota partout. Merci bien pour bozolanda na boende, merci boza un peu partout chaîne océan be na ba province na biso, pe na Kinshasa ezali penza moi kolanda makasi makasi avant lobi to continuer bongo bo partager l'émission et kozala malam mingi. Mon mère de Breno na Autriche. Bande kolangai ezali passe maman de la Suisse. Passe maman na jeune la Suisse. Tous on passe bo telema pour la Congo. Botala lelo po bonzimake, il y avait quelque chose. Motema mabezala ki lokola bato ebele, ba ye, ba comprenait ki monte balobi non. Pour sauvegarder notre patrimoine, donc il n'est pas Martin Fayulu Madidi. Parce qu'ils ont senga biso cohésion nationale. Ils ont senga biso senga tous ensemble. Ils ont senga biso senga tous solo là. Et senga tous yo kamona mboka chilongo. Et senga tous anaye elongo. Et senga tous solo là. Et pour toi yeba de quoi il s'agit. Pourquoi le 21e siècle biso tous un pays indépendant, mais tous mon indépendance na biso ils ont vivre été. Tous a kobi kamala muté. Na moya juin to sepela kateli pendant la biso. Bato bazo vivre mala muté. Mboka la biso zonga toujours sima. Mboka la biso zonga toujours sima et l'okonine ezoleka et l'okonine ezako salama. Alors par là peuple congolais aza kolela, peuple congolais aza na passe. Alors biso soto kele nanu toyo kamona mboka Martin Fayulu Madidi de quoi il s'agit. Soki to moni bien te alors to kele ka la soulèvement pour to aider nation na biso. To conseil l'article 63, to conseil l'article 64 parce que bato bazo kota la mboka na biso, bazo linga ba boto la biso mabele, mais mabele na biso ekokendete. Na suka émission ba kote la biso sketch ya bana et l'okoni balobi. Cela veut dire mabele na biso ekokenda kate. Mabele na biso to kokaba yango te po eza ya biso. Mais alors to na urgence à côté ça bilo que tapo to zo ebisa bino biso to zaka na droit chemin. Boko ndimelanga ke na bande ko ebisa bino complot. Alors pour la prouver que mon mboka Martin Fayulu Madidi aza en danger lobby na 3h du matin. Baïma pinga et baloki, bakotaki pe babomi motona kabuya mais même sur la siège. Parce qu'on va utiliser toutes les voies légales, toutes les voies constitutionnelles, tout ce qui est à notre pouvoir pour que la mémoire de notre camarade soit honorée et que justice soit faite. Policier avec au bomaye, pète-moi comme ça. Il faut sambisaye, il faut azala condamner. Nous n'accepterons pas que ces crimes passent impunis. S'il faut que nous tous nous puissions aller là-bas pour que Babo Mabissonion soit comme ça, on n'attendra plus parler de Fayulu. On n'attendra plus parler des militants de Fayulu. Ils vont le faire. Parce qu'ils veulent tous nous faire disparaître. Mais ces crimes ne laissera pas impuni. Faites-nous confiance. On va tout faire pour que ce monsieur-là soit traduit devant la justice et qu'il soit puni conformément à la loi. Madame, Makambo, nous avons évoqué, nous avons justifié qu'il faut qu'on se parle. Moi, j'entends beaucoup de gens. Moi, je n'interviens plus à la télé parce que des fois, ça commence à me donner des maux de tête. Moi, j'entends des gens parler Fayulu comme Moussala, Fayulu Moussala, tout ça. Mais tout ce qui se passe dans ce pays, ils ont justifié qu'il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on va laisser à Félix le soin de faire disparaître ce pays? Makambo Lekina Makala, qu'est-ce qui s'est passé à Makala? À Kwamouth, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. C'est comme si la vie humaine, vie à Congolais, et ça, c'est une importance. Tout ce qui se passe à l'Est, l'insécurité à Kinshasa, vous allez laisser comme ça les gens mettre le pays, en péril?
permettre la disparition du Congo en tant que nation, en tant qu'État. Et nous, les dignes fils et filles de ce pays, nous regardons notre pays partir, disparaître. Qui ne sait pas que Kabila avait organisé 3 dialogues ici, Fayulu n'est pas allé. Félix lui-même a organisé des concertations ici, Fayulu n'est pas allé. Lorsqu'il n'y a pas l'intérêt du peuple, lorsqu'il n'y a pas l'intérêt de la République, vous ne nous verrez jamais dedans. Donc la cohésion nationale, c'est pour sauver le pays. Et la cohésion nationale, c'est pour résoudre cette problématique de la légitimité, de l'illégitimité, des institutions et de leurs animateurs, comme c'est repris dans le préambule de notre Constitution. Clairement établi que l'une des causes qui justifie la crise récurrente au Congo, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, c'est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous devons nous rassurer que la volonté du peuple exprimée dans les urnes doit être garantie, doit être respectée. Il y a un créé et effrité cohésion nationale. Et donc, tout ça, madame, il y a un désir justifié qu'il faut qu'on arrête la descente ou la recrudescence de l'État, ou bien donc destruction en Moka. Il faut l'arrêter. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, le Congo va partir, parce que le pays est menacé. Rien ne va. Qu'est-ce qui marche dans ce pays? Alors, vous allez laisser les gens comme ça, qui sont incapables de gérer le pays, vous le laissez comme ça, nous conduire tous la disparition. Nous n'allons pas disparaître. Nous n'avons que le Congo comme héritage, et nous allons, jusqu'au sacrifice suprême, nous battre pour garder cet héritage et tout ce que nous avons dans la génération. Donc, le dialogue, ce n'est pas pour aller chercher les postes. Le dialogue, justement, ce pouvoir. Le pays va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Quelle direction prendre? Qu'est-ce qu'il faut corriger rapidement pour que nous puissions sauver la République? Comment faire en sorte que bateau baza crédible, au baza la légitimité? Comment faire en sorte que toutes ces institutions légitimes qui seront redevables vis-à-vis du peuple? C'est ça l'objectif du dialogue, ce n'est pas autre chose. Et donc, tout ça, madame, c'est que le pays va mal et que nous devons parler, discuter pour arrêter, la déchéance de la République. J'étais avec son oncle tout à l'heure, je lui ai présenté mes condoléances, peut-être je le fais aussi à travers votre micro. Les militants de l'Union sont mes condoléances parce que les personnes qui sont parties, c'était un homme très engagé. Je me rappelle encore dernièrement, Tozaki Naena Njili, pour préparer l'arrivée du président, très 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 engagé. C'est une perte énorme pour nous. Bon, tout ce que nous pouvons faire pour honorer sa mémoire, c'est obtenir justice. Et c'est ce que nous allons faire. Nous demandons à nos militants de nous calmer. Lorsque nous allons obtenir la condamnation de ces criminels, nous allons organiser ces obstacles et nous allons pleurer notre camarade dignement. C'est moi qui vous remercie. Bana ya SID, bana Martin Fayulu, bana ya Lamuka, ke bango baza ba di progrès babunda 38 tas d'élite, yango wana bakoti na la police pona koboma biso peuple congolais po to ndenge tozo déclarer ba droit na biso. Donc tozalaki awa na parti ndenge za comme habitude lundi tozali na réunion, tozali moi temps ya les RLK ki to mei kolala baninga bavanda libanda pona ko kengela siège national temple du peuple. Tout le monde kaka na 3h du matin ba tu par la police hier et dit pour wana to kangaki numéro matricule nango ezali ya pire. Du payer dobi beaucoup dans le parc toza liboso le parc na biso to kengela toza ba kuluna te to ba voyu te so bo moni liboso c'est que tozo kengela drapeau ya mboka. Pourquoi bino bo menacer biso? Non, beaucoup ta donc moi débat coaching. Moi débat et coaching en tant que débat coaching bana mai pe bazongi na kati ya siège national. Tant ba koti ya kati ya siège national, policier aye kolanda oya tikala na sima camarade Justin, camarade Gires Manzanza, aya beti likofi na kingo. Tanga beti likofi na kingo, mwana mai akwei. Kokwei policier tombolie batie na kati ya jeep. Balingba kenaye. Basi bobo kayana o batafayulu oyo basakana na ba di progrès basakana na biso di progrès l'équipe bango ba kutu balemba bwa kayena sim policier mtazo lo babongo camarade Gires alobi
bino ata bobetinga boyeba papa na nga akoyeba likambo yo. Yo papa na nani? Papa na nga de Fayulu. Président nga Fayulu akoyeba likambo. Ah, yo moi Fayulu zela to lakisa ok. Biso to ba di progrès to koti to na la police. Mama likambo ko kamwa. Jeune ata abika zela to lakisa yo. Jeune ngo ba na mbangu boye. Bakamati dinsasi a charger kra a beti mwana mai lisasi na mukongo et bimina libumu mwana mai akufi sur place liboso ya siège nde to abo to ana dei to tika mwana mai ndeko na biso Jires Manzanza na hôpital à Saint-Catenaire. Peuple congolais boka moite gouvernement ya Tilombo musana ngaka boye ko bomaka batu baye na siège national kotake biso pour que tout senga coalition nationale tout senga unité nationale ezali conciliation vérité pour na koyeba ko garder tous les territoires na biso ko garder mboka na biso vie comme une insécurité vie na prison bato bazo kufa na bulaganda ba récupérer yango ti lelo ezali maboka bangunya tozo bunda pona unité to longola ki tribalisme na kati mboka mais bandeko ya Félix bazo sepela na yango te balobi oh révélation oh commandant du peuple awuti nango wapi c'est que makambo commandant du peuple ye nango soki batu ba tie yango ka et osala ke population etelema il faut to bana ko éliminer moko ya ba résistant na ye yango moni lelo yo tozana matanga ya munene ya ndeko Jires Manzanza babomiye na 3h du matin ya mokolo ya lelo. Awa ba resista ba tomboki tozo zela ti CG na biso akoya akwe bembe oyo kolongwa awa soki balongole bembe oyo ka boya va CG ya seke awa ekozala mabe toko ndima pena baboma biso ne babomi Jires. Yo, Tamilangi pemeli, wako mbeka, wako zane milangi. C'est la secrétaire générale là. Na banzi boyoki bolandi ocheli biso pe interview ya papa Adrien CG bango nyonso parce que tozo komala biso na suka eza sensibilisation to koloba mingi te alors bande ko langai bolandi boyoki bomoni pe lolenge ni bato bazo sanga ta explication mobundeli alors tozali kolelezani babomaka la na limité kabu ya l'homme puissant babomaka la na limité lelo e famille akala la bana na ye eza pasi mingi gouvernement o ezo ba en charge te aujourd'hui ba koti na siège ya mona mboka Martin Fayulu Madidi pona ko boma militant pona ko boma un peuple congolais qui a rien fait kaka Paul Obake na zana ngambo ya Martin Fayulu Madidi nazo soutenir mboka na ngai na président Eli en 2018 naza ko soutenir mboka na ngai na l'homme du peuple naza ko soutenir mboka na ngai na le garant ou azana souci ya peuple Congo alors ba koti na siège ba profiter na nguyema ya bato la kata siège ndenge nini bato la kata siège la libota ndenge nini zaka moi débat moi nini bango baye kokota babandi ko finga président Eli ndeko wana lobi oko finga président Eli pourquoi aweza siège la biso bokuti biso tozali ko kenge la partie la biso peu importe ba débat la biso toza ko sala etali biso moko entre nous tozali bandate toza ba voyouté toza na kati ya siège la biso toza ko sala débat entre nous les frères en famille mokonzi na bango babandaki kotambola alobi na bango bakende soldat wana bandi ko insulter Martin Fayulu Madidi yo zolo balanga Martin Fayulu Madidi a qui est plus loin ko finga nzoto ya mama ya Martin Fayulu Madidi allez comprendre l'impolitesse akei ko finga nzoto ya mama ya Martin Fayulu Madidi alors militant na biso ko kai ko tika bongo te alobi est-ce que yo ça le problème na président bon okoki peut-être ko finga président parce que yazo bundela Congo
tokoye quand même kondimba yango parce que la kati ya bitumba tous les coups sont permis ndenge balobaka mais kokoma ti au-delà au déborder ya kofinga mama na ye pe nzoto ya mama na ye je ne peux pas accepter mwana nyonso akosepela te bafinga mama ya papa na ye to badenigre bango lolenge wana akendaki po atelema alobela moyima pinga wana abeti ye masasi. Non, non, peuple Congo. Non, non, non. Te. Tokondi malolenge ya maltraitance oyo te. Océan bande koyebisa la bino. Martin Fayulu Madidi aza en danger. Tala complot, tala nde babomba congolais, tala ndenge basali, kaka po ba déstabiliser Martin Fayulu Madidi. Lokola bato baye tellement ebele, ba comploter contre ye, ba kei bisika ko bakende ko kende mutu nyoso a comploter contre ye, akute na makamna ye ndenge bomoni ngai te. Vidéo ya liboso la telebilo, comment bato bazali ko dévoiler ba secret ya mwana mboka Franck Diongo na papa Claude Mvwemba. Tala mboka la biso soki bokoyo ke la chaîne ote soki bokoyo ke la biso te. Lokola tozaka batinda mi ya lycée quoi. Ekoko kisama. Aujourd'hui bomoni na siège ya Martin Fayulu Madidi babomi mutu. Pe basundoli wana. Bato babimi babengi ba siège babengi papa Adrien à 4h du matin. Babimi pona kokile kota la militaire na bango akwe. Allez-y comprendre comment bon ça qu'on maltraiter Moutou. Est-ce que Martin Fayulu Madidi a sa congolais? Il n'a pas le droit de défendre sa patrimoine. Il n'a pas le droit de défendre son peuple qui est souffrant jusqu'aux preuves du contraire. Mboka na biso baza ko agresser biso. Mboka na biso toza sous-titeur ya bateau bazo commanditer biso. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Mais personne n'en parle. Mais maintenant, ceux qui biso moko ba congolais to télémité. Ceux qui biso moko ba congolais to bunje tumbate. To kosuka wapi. Oyebi tozana combien de ba groupuscules o télémika po ezo bundela Congo mais aussi mbate parce que bazo la leadership. Mais néanmoins Martin Fayulu m'a dit des peuples à PCM Mabo. C'est leader du peuple Congo. Peuple Congo a la confiance na ye. Yangwana PCM Maboko alobi to bundana elongo parce que ceux qui posent la liberté, beaucoup qui na ordre dispersé, beaucoup bomana, ce qui se passe aujourd'hui dans Mboka la biso parce que tout le monde a la leader na kwa na ye, personne veut que Moutou a dirigé, personne veut que Moutou a le batali kamoko ya Mboka bazako étouffer bato. Mais néanmoins, quand le président Martin Fayulu Madidi a la cohésion nationale, boya bino nyoso bozala posa ya kosunga mboka, boya bino nyoso bipa ibozali, to solo là, ata epoza la 40e causerie, mais néanmoins, na famille, il faut dialoguer zala. Tango to ko solo là, to yeba place mabe zo uta, to exposer mabe wana. Soki mutaboy kotika, à ce moment-là, tout ça là, ça pour tout sauvegarder le patrimoine. Où est le mal? Qu'est-ce que Fayulu Madidi a fait? Qu'est-ce que Fayulu Madidi a à voir pour banda ko kota ko bomba batu ndenge wana bo bomela ye kalala bo bomi lisusu mwana mobali oyo ndeko la biso azopesa nga pasi na leli bo sabota parti na ye bo kota na kati bo panza abongisi mais aujourd'hui tozali ko senga malgré bolobi bozali ko sambisa mutola parce que tout de suite bato benga biso mamo c'est ya bozonga parce que bazo lekisa mutu wana soki na bureau la bango po basambisa ye. Nous voulons pas ce théâtre. Beaucoup foot dans le monde mobile voilà beaucoup dédommager parti à SID beaucoup dédommager parti monde mobile là beaucoup dédommager famille na epé bananaye parce que kufi awa héros bozo bomaye po azo kengela mboka bozo bomaye po azo kengela mboka ça pas de sens beaucoup banda ko bomaka mutu bongote po mutu azo bundela Congo tozo bundela Congo mes frères et sœurs congolais tozo gagner rien ngai ndeko la bilo ndenge nazali awa soki ezaka amour patriotique te mais na ko bundela Congo te mais na ko kendela nga pe na sala vie nanga mais pone lamba oyo pona lokumu ya mboka oyo toza sacrifié lelo bala bazongi classe yanga bazongi classe te yanga bazongi classe te mama Mirai Landu na fondation na ye Lukoki
Hein? Maman Mireille to benga na kila lobby. Na solo ko benga bande ko mususu. Po ete ba ko soutenir nga mais est-ce que vi na biso to ça na moi photo benga ka batu? Est-ce que mutu na biso etangité? Est-ce que to ça na droite tout ça na ba bureau to soit salaire tel que koki? To ça na droite to soit soins médicaux ya malam, to ça na droite ba na biso ba vivre malam. Parce que moyen ezate. Alors maintenant tant to défendre parti la biso. To lobi il faut te défendre na mutu alingi Congo. Qui aime le Congo? Réponse na bino. Nani alingaka Congo? Nani oyo ba Congolais bazako tia espoir epanaye. N'est-ce pas c'est Martin Fayulu m'a dit. Alors qu'est-ce que Martin Fayulu doit avoir? Boba dako kota kabongo. Oyebi soko so bo maman na mutu eso so provoquer papa nae. Soko so koto so finga mona mutu eso so provoquer maman nae. Alors les cambo Félix a osala bisa so provoquer Martin Fayulu m'a dit. Azo zelande kanda ya Martin Fayulu m'a dit. Menga na so ebisaka président Eli, papa esiko vandi ozoyo kanga océan azoloba na lobi zwa kimia ba provocation alolenge otokondima yango te mene ya mwe ko sala peno côté to ko agir te parce que bato bazomona tande to ko solola balinga te cohésion nationale il faut to solola soki ba bonde li solo to ko telema po to kondima te ba makile ya bandeko la bise kende boy mais ba provocation opo baloba ke omoni ayaki ko kosa tala likambo boy te bango moko ba moni loko basali ba bomi ndeko la biso congolais ba bomi mutu ya parti ya Martin Fayulu m'a dit pour provoquer Martin Fayulu m'a dit pour toucher Martin Fayulu m'a dit po baloba to tele loko ko sala po to abattre na kati ya siège soka za mobala ya non il est un homme du peuple akoya bongote océan yebisi biloko akoya bongote peuple a revendiquer ba droit la makilo etangi alors gouvernement bino justice bomonaki bino ba obo tambola ki na garçon tanga zo beta masasi bozalaki provocation obo sali bo sala ngonde ba congolais parce que muto zo toucher na Martin Fayulu m'a dit zo toucher na peuple Congo muto zo toucher na Martin Fayulu m'a dit zo toucher na Congo parce que congolais zo nyo kwama congolais a besoin entre nous to lobana qu'est-ce qui ne va pas pourquoi maltraitance pourquoi bazo boma biso pourquoi bazo nyo ko la biso nanya za derrière makambo mais soki bino bokanisi ke lisolo ne ko sala mate ko sala mato pesi bino délai ti décembre peuple congolais ko vivre sous na souffrance ôté. Il y a tout à douleur raison mataloko eloko mususu. Biloko lelo sombaki la 500 lobby comme 1000 francs. Mutazo ko kakokitsa ngote vous êtes des incapables, hein? Les incompétents, les voleurs, les idiots, les assassins, les criminels. Bozoya na mboka pour assassiner biso pour faire exterminer à Congo, pour botika ba voisin ba nguna bato baso dominer bilo bakota. Moi je vous dis que ko sala maté. Et qu'on sala maté parce que Dieu est contre ce que bino bo sala. Dieu est pour quand la musalo biso to sala. Et to ko vivre la bino to ko bunda la bino. C'est le sang Congo o ezolo bala bino. Et na sa fille ya pays oyo. La petite fille de Patrice Emery Lumumba. Son combat va continuer. À luta continua. La guerre sera longue et populaire. Oh bozolo na lelo boko bukaka yango. Peto ko bundisa bino spirituellement, physiquement. Oyo bozo sala mabele ya bakoko ekomela bino. Il y a un temps pour chaque chose. Makila ndeko la biso eko ganga, makila na bango eko ganga. Soki bozaki la ko banga te, soki bozaki la ko banga mu pepo te, be bokoka eko yate bobo mamutu la kata siège à président Eli. Bozo provoquer mais azam mayele, azam touré na bato mayele, azam touré na bato milimo ako répondre binote. Toko kunda ndeko la biso, mais procès ko salama. Mutu wana to ko pratiquer les bible ndeko na ngai policier ndeko na ngai fabo yo oyo ko kotaka ko bomaka congolais to ko la bino celui qui tue par le paix périra par le paix to ko boma bino ndenge bozo boma na ba masasi pe ko zongela bino bientôt masasi ko zongela bino bientôt to ko boma bino bientôt na zo yebisa bino bozo la to solola biso to za calme to zo zelande cohésion nationale to zo zelande to solola to zo zelande affaire à Congo soki simbité to ko boma na bino. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Tchelanga imo ya ba la classe yo Kabouya l'homme puissant na fait émission. Merci Kabouya l'homme puissant, que Dieu vous bénisse na musalo zo sala nzamba le kala ko pambola yo. Merci batne ko so ayeside toza na besoin ba loge sikote biso tozo sala ka musala ya tata tozo sala musala ya ko défendre patrimoine na biso tozo sala musala ya Congo. Si nous sommes de pair avec Martin Fayulu m'a dit parce que Martin Fayulu m'a dit jusqu'au preuve des contrats zo bundela peuple mutuno so bundela peuple to lobela kaye mutuno so tambola nzela ya solo to lobela kaye mais akoboma boye tout konzi maka yango les sociétés nzamba pambola papi Dieu directeur recherche stratégique par son âme sango mokonzi pareil be miso babiso passe la motema et la ya Congo ezoboma bana Congo mais bientôt ekosila la patrie ou la mort nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits, c'est le temps ce que bo solo lité bo umeli tito comme à décembre ba soda la biso oyo boyaka ko boma ba fabo oboyaka ko boma. Ah mana nangana kunya donanga toko bomana
tokobomana. Du monde. Qui es-tu? Je suis l'Ouganda. Qui es-tu? Je suis la Tanzanie. Qui es-tu? Je suis le Burundi. Qui es-tu? Je suis Congo Brazza. Qui es-tu? Je suis le Soudan. Qui es-tu? Je suis la SCA. Qui es-tu? Je suis la Zambie. Qui es-tu? Je suis l'Angola. Qui es-tu? Je suis le Rwanda. Qui es-tu? Je suis la RDC. Madame la RDC, quels sont tes États amis? Mes États amis sont l'Angola, Zambie, RCA, le Soudan, Congo Brazza, Burundi, Tanzanie. Madame la RDC, quels sont tes États ennemis? mes États ennemis sont le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda et le Rwanda. Pourquoi vous attaquez la RDC? Nous l'attaquons parce qu'elle est trop riche et nous sommes très pauvres. Madame la RDC, peux-tu donner une partie de ton étendue au Rwanda et à l'Ouganda? Non, la RDC restera unie et indivisible.